lelo ba durin ki ya buzoba ya bato a malade. Bato ba malade na mitu. O ba belaka maboma parce que bato maboma pe balata bilamba ba se maquillaka pe. Bato a malade aye a koti na kati internet. Azui na eka juste temps na e pona koya ko finga mi José. Azui na e temps na e pona koya ko finga tete la ke mafumbe. Azui na e temps na e pona koya ko finga Nathalie Milolo. Azui temps pona koya ko finga ngamoko. Mwana musala ba na bido. Batu babelaka mitu. Siko mutu abelaka mutu arolinga akutana na yo mutu obelaka mutu te. Apeso maladi na ye. Aboua kelo maladi na ye, aboua kela yo ba sekel, aboua kelo milimo na ye. Parce que maladi ya limutu, ezalaka associé mingi na kisndoki. Ezalaka associé mingi na ba démon. Donc ana milimo ne mabe o etungisaka ye, auta nango na libota na ye, ezangisa ye kimia. Il faut ya ko se rendre, il faut ya ko agiter tout le monde. Na piscine à Bethsaïda, ezalaka na piscine, na kati ya Bible piscine, et il y a une piscine au babé na piscine à Bethsaïda. Ange, ya nzambe banda oleka une fois par année. Et puis bato ebele bazaki ozela wana, et bana kita oleka lundi, oleka dimanche, oleka mercredi, oleka vendredi. Et bato bazalaki wana en permanent. Ezalaki soki muta koti muta liboso, soko ozalaki na bademo babimi, ozalaki kizenge komi normal, ozalaki maladi ya sida komi santé ya bien, ozalaki na cancer obongi. Et puis yango wana na hôtel sabino so na memi bino bongo parce que milimo wana ti lelo zotambola kati na mokili. Mutalati bien, mais azana milimo ne auta nango na famille na ye. Yango tungisaka ebande ko tungise depuis azwa kindoki, depuis azana misala mabe. Loko les zangisa ekimia, tango mona mutaza tout temps agité. Mona moi ça zaka posé. Mona moi ça ko ça l'erreur lelo lobby, il faut changer. Il faut améliorer vie na ye. Il faut prouver le mokili ke o bo monaki ezaki le musu crise ya stress moko ya kinga momentalement eleki. Ezaki le musu crise ya dépression moko e ya kinga momentalement eleki. Lelo na zongi normal po na botama na tata na mama nanga na botama normal na zana lignée ya malédiction te na zana na lignée ya sorcellerie te na zana lignée ya banvouter te. Mais muto bo mon azo continuer na continuité azo ko déméré na ko troubla ka ba vie ya batu ya ko troubla ka ba foyer ya batu ya ko troubla ka ba sali na nzambe ya ko troubla ka monde entier boye ba mutu wana abimi na lignée ya malédiction ya bato baza ba kindoki o mona mutu ndengo wana ayaka na ba argument moko trop fort azo ya po il faut convaincre parce que le diable sait bien parler. Le diable sait bien convaincre les gens. Le diable sait bien comment foncer quelque chose pour mettre tout le monde derrière son dos. Les autres omona yango na mokili ezo salama ba manifestation en diable azo s'incarner na ba façon nyoso tout soka yena kota musique te ayena kota polémique soka yena kota polémique te ayena kota envoûtement akwa envoûter bino na façon nyoso tout o mona mokili mobimba bokomi ko swana bo comprendre te mais il y a une seule personne qui est en train de manipuler les gens qui est en train de détruire la masse. Parce qu'il vient, il sort d'une lignée de la malédiction. La délivrance, on la cherche. La délivrance, c'est une possessisse. Une femme doit se comporter de telle qu'une femme. On peut avoir un délire, mais il y a un moment que tu peux dire que là, c'est bon, c'est fini. Celle que vous aviez connue, c'est plus elle. C'est une maman. C'est une femme. C'est un parent. Et non pas continuer dans le délire, amener tout le monde dans l'abomination, dans la condamnation. Et biso batutozo yoka ba sotis wala ba abomination wana bazo ko envoûter biso na maloba. Mokili salama na maloba.
Pona ko bénir mutu ezana maloba. Pona ko envoûter mutu ezana maloba. Les gens, ils ont eu les goûts, ils ont eu le plaisir d'écouter les insalités. Eux, bandai ko bima na minoko na biso, eux, ils ont continué ko bima. Bazali na bango juste na besoin, il y a ko se faire voir. Mon frère, ma soeur, tu veux te faire connaître. Crée quelque chose de bien. Il y a beaucoup de choses que tu peux créer. Mais tant que tu as coca-cola ma bé mon côté, yé mon kwaza diable, le mal incarné, l'incarnation du mal. Mouto azana kaza ma bé yé moko. Azamabe, l'incarnation. J'aime bien les Français parce que les Français expliquent très bien l'incarnation du mal. Tu es toi-même le mal. Mais nalinga sorobi yomoko zamabe et sonner bien té. Mais bato ba ebi français, l'incarnation du mal. Tu es toi-même le mal. Mouto aza mal yé moko ako détruire bananaye, ako détruire monde entier. Yango zomona okuna telemi aye afingi okuna telemi aye apupoli okuna ye ekomi mokile ekomi ya bango et les gens prennent plaisir. On a eu du plaisir à tendre les insalités, à appuyer les mal, à continuer à soutenir là où il y a de bêtises. Au monde, à 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes pour entendre quoi? Pour mouta ofinga mutu muku c'est le quoi joli bébé, muku c'est le quoi télécommande, maman abizengi Milolo zanga gou, oh mususu comment il s'appelle encore? Mi José, otona ba poil, JDT Ndoki, otete la démon, yo maman ba gege, yo kuna mode bisumba bisuba. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que ça nous concerne tout cela? On vous a demandé vos avis. On en a besoin nous là. On en a ras-le-bol de vos sottises. On en a ras-le-bol. Arrêtez de nous envoûter. Zongela musala na omi José Toyebaka yo musala na yo chroniqueuse musicale. Zosiane Mondele Toyebaka yo, tu suivais Weranson. Tu faisais le direct pour parler de la maison mère. Les autres personnes Otoyebaki bango pe ba suiva Café Regola, les autres personnes étaient Mama Chikeva, Mimi Chikeva ma copine de longue date. Toyebi azali mama présidente ya Fali Ipupa. Toyebele ki Mimi Chikeva te wa komi lelo ya pomba. Non, les gens qui n'ont rien à faire, allez vous faire foutre. Allez voir ailleurs et laissez nos noms tranquilles. Vous nous insultez en vous mettant à nos côtés. Vous ne faites pas le poids, vous êtes rien. Mais quand vous avez besoin de faire de buzz, il faut y offrir Mamingeni, il faut y offrir Mimi Chikeva, offrir Loris la Congolaise, offrir Fondation du Royaume. Est-ce que nous, on a le temps de ça? Tout ce temps-là, c'est déjà passé, c'est le passé derrière nous. Aujourd'hui, on est la mère identité. Aujourd'hui, on est là. On est là pour construire la masse. Et belé ba benga nga mama ya bana 6, nga mama ya bana 5, nga mama ya boye, mais tu fais même pas la valeur d'être une femme. Est-ce que dépression na yo et c'est la rakate? Donc toi tu n'es pas dans la dépression, tu es sorcière. Tu es sorcier. Tu envoûtes les gens. Tu veux détruire la vie des autres. Mais tu ne détruiras pas parce qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y a un Dieu. Celui qui était mort et ressuscité dans le 3e jour. On l'appelle Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Oazo ko coince bino banda bo ando ko envoûter biso bando bo ando ko loka biso to poussa bino ba pembe na ba vie na biso to poussa bino pembe na ba téléphone na biso to poussa bino pembe na ba Facebook na biso bozali ko envoûter biso bozali ko boire que la biso ba venin le gens vous venemisez les gens, les serpentiens, les serpents, race de vipères que vous êtes. Les gens qui n'ont rien dans leur tête, que venez nous donner dans les réseaux sociaux, juste les insultes. On en a ras-le-bol. Fais ta vie comme tu veux. Essayez d'arrêter avec le nom des autres. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Qu'est-ce que vous nous donnez en retour, en échange? En citant nos noms. Tu dors, tu rêves de Mamingeni. Tu dors, tu rêves de Otetela. Tu dors, tu rêves de Modé. Tu dors, tu rêves de jolis Mukuna depuis les États-Unis.
Mais quand est-ce que toi, maître Jérémie, va rêver de toi? Quand tu n'as même pas de vue, tu n'es qu'un tonneau vide, tu fais trop de bruit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu nous as amené de bon? Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon sur les réseaux sociaux? Juste un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit dans un tonneau qui est vide. Vous remettez encore coup de pied. Et ben, c'est ce qu'on est en train d'entendre. Et vous prenez votre temps de vous maquiller là. Vous venez séduire qui? Qui a besoin de vos maquillages? Tu crois que vos maquillages là vont nous séduire? Ou bien va séduire les hommes détruits? Hein? Vos maquillages là vont séduire les hommes détruits? En incitant là, toi là qui viens nous dire, moi je suis colorando. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes rando? Qu'est-ce que ton rando t'a déjà apporté de bon? Sorcière que tu es, vénémineuse, race de vipère, serpent. Vous êtes que de bande de serpentiens. Est-ce qu'on en a besoin? Nous, on est en train de chercher la délivrance là pour nos enfants là. Et vous venez là, nous mettre mal à la tête avec vos sottises. Vous finissez qui là? Vous avez déjà fini qui? Depuis que vous avez commencé à nous inciter sur Internet. Qui est déjà fini? Qui est celle ici? Qui est Mungwa? Mungwa Zanan. Mungwa Zanan. Boluki abiso Mungwa Zanan. Ouapi muta Mungwa wa. C'est assis là. Na ma finga na bina buzoba papa. Ma mami kolo ba kita ba âge. On en a ras le bol de vous là. Hein? Arrêtez avec vos histoires là. Vous me faites mal à la tête là. Avec vos histoires de cons. Les envoûteurs, les sorcières. Sobo Monica bato ba ole kana ba ndoki o batika kana makambo wana. Omona baninga musuba bimana buzoba mais yetika la kawana po yaro zungisa batina ba mvute mana e. Heureusement il y a des hommes de Dieu qui voient. Oh baba hommes de Dieu net ba pasteur de yo ba maman mette mon sakoli oh oh banzamba azoko utiliser bango. L'apôtre Franck Ibara ozo mona na musika avant problème ya ayebi sur maman Keba. Vous croyez que vous allez nous ramener encore dans des bêtises? Hein? Et l'ongwe makamwarando sur internet pour comme ko kende na battu na bandako. Mais ceux ba yeli bino bandako na bino bokima bufon la ba porte. Bande de sorcières. Bon wolo la bango ba bandoki o ayebi pasteur à malonga et solo va consulter ton pasteur même s'il n'est pas ton pasteur, demande l'état d'âme de cette femme là, de ces femmes là qui sont en train de nous envoûter sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé depuis longtemps. Ba mema baninga na mouvement moko boye libanda. Ba mema bisonyo surtout na ba sentiment moko boye ya ba polémique ya buzoba. O ememi na ba ememi biso na ba destruction, ememi biso na ba humiliation, ememi biso na ba elongoli biso ba valeur ya kibo mwasi. Et comme il est l'opposant de sa valeur na ya kibo mwasi, ya kibo mama et comme il y passe. Pour na bando ki moko boye bazo koka ko tika ba kombo ba tuté bo kanisi so toza ba mungu bo sista biso ba mungu weza na za mungu abino bandoki to yebi beta dame na binoti ngana tiri za bino ngam na télécommande bino ngam na vuta bino bana misana nanga ya butu ou bien moi bande de sorcières et vos maris ce sont aussi des sorciers. Tant muta olinga bima na mabe bo bandi ko envoûter mi José boni bozong seka na mabe muta nga bima na mabe boni bo envoûter mami Samboyo bozong seka na mabe bambonga on te dit combien na kati ya réseaux sociaux bomi mona bino ba banani na banda rando na poto e futanga ni nani abanda rando na poto YouTube ezawana nana banda rando na poto e futanga ni que la merde et l'humiliation. Na préféré qu'on a humilié qui n'a ndenge bazako benganga mama ya bana bizeng qui n'a zala humilié ndé na koma ko finga batu makambo salité. Bande de connards et de connasses, de fils de pute. Arrêtez avec vos histoires là de venir nous envoûter chaque fois sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. Hein? On a besoin de vous pour venir nous envoûter matin, midi, soir. Des connasses, des traînées, les gens qui n'ont même pas de vie. Vous avez fait la pute depuis le commencement de vos vies là, depuis qu'on a commencé à vous dévierger. Vous avez fait le pute
botuli ale bokomi koya ko s'exposer kana kati internet nga mwasi kitoko nga na leki yo nga na kosiliso bozoya na internet on a bo maquiller belé na pona koya ko luka mibali pona koya ko sa kindumba loko esimi na bamboko bozali te ale bokomi osala kindumba international sur les réseaux sociaux. Ok, kuna Turquie, ok, kuna Maroc, ok, kuna Brazzaville, ok, kuna Kinshasa, ok, Sénégal, ok, Canada, ok, États-Unis. Yo mutu moko ko telenga partout. Loko ozana vite tellement ba lali yo trop, ba lali bino mingi, ba tike bino ba mauvais semence. Ba nio kezo bouger na kati ba mabumu na bino. Ale boya kwa vutaka batu nyo sotu mamingeni, Josiane Mondele, Josiane Mafuati, mi José Mafuati. Est-ce qu'on a besoin de vous les faibles? Moi c'est ma casse si t'as combo muninga internet nandenga ma bétin. Vous êtes que bande de faibles. Il faut toucher mouto à l'équipe pour être tchaoka. Soro lobe comme mamingeni te ba talote. Soro lobeli mi José te ba taloté. Soro lobeli Josiane te ba taloté. Est-ce qu'on a besoin de vos envoûtements? Bon, envoûtement biso c'est coquille. Non, il y a un envoûtement boyaka nango c'est coquille. Bandoki. Bozo kora ko envoûter le sous-souté. To timbeli binote. To timbeli bino. Banvoûter. Bo quand je sais ko tangi comme maminge na yo sarando. Bandoki. Babasi moko bandoki tande ba yaka na kosiliso ba biso toza mungwa na za mungwa na bino mungwa nini bo sisa bandoki tabasa bandoki oyo to kosiliso bino to kosuki sabino bo suki sa banani mungwa za wapi na kata bato nyoto botanga bakombo mungwa za wapi bande de malades, de sorcières et de sorciers mi bana bino bandoki. Bobani ko envoûtaka na mwana mbale abato. Tant boyo kaka lobby après ce message. Et Stanley, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Bon là yesu na ba vidéo. Bon quand c'est bon mo bo envoûtaka Jesus. Ba lobby c'est lui qui trouve une femme, hein. Trouve le bonheur aussi. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Bon quand c'est ngana utaki na buzoba na permettre mbale na nga ya na buzoba. Même si ça va me prendre 10 ans pour na ko stopper délire wana envoûtement na bina kindoki wana. Et qu'on stoppe. Boya katen internet wolo baka na batu. Fungo na Facebook ya mobali na. Ozo banga ya ko lo banga ba makam na internet. Mais vous êtes de malades, des envoûteurs, des serpentiens, des serpents à 4 têtes, à 8 têtes. Toko kata kabino mitu ndenga apocalypse et loba. La femme écrasera la tête du dragon. Et moi je suis cette femme. Moi mamie, je suis cette femme. Je vais vous écraser au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous écraser, même si ça me prendra combien des années. Avec ce Dieu-là, j'ai confiance. C'est Dieu-là qui a renouvelé encore le souffle de vie, qui m'a encore donné la grâce d'entrer dans 2020. Vous n'allez plus nous envoûter, bande d'envoûteurs. Bato ba ofinga bino bo répondre à bango ni sous-souté. Na ona solisaka te. Botika bango ba s'envoûter bango moko na bango moko. C'est difficile de prendre une décision. Quand tu te trouves que tu es belle, tu es fort, tu peux répondre, tu as une bouche. C'est pas facile. Moi-même, j'ai fait cette expérience. Ceux qui n'a coquille, ceux qui n'a coca, et j'ai confiance, binope bo coca. Bo réponda kabando ki wana te ba yako kwa mvute biso ba bato misala mabe bato misala butu ba misu ba finga ka ba pasteur si na kati église oyoka mutaza na kati église ayeko sambela pa pasteur songolo pasteur a reproché a conseillé a fini pasteur libolo a maman na ye. Ce genre de ces femmes, vous croyez qu'est-ce qui va amener dans ta vie de bon? Moutazo tan au sein là pasteur ou aller ça ba direct. Mais non, on est où là? On est où là? Tout ce qu'on acclame bino? Hein? Mungu ana bino azana. Mungu ana bino na bato nyoto bo fingaka obo sisa wapi? Na za Mungu. Parce que no mona bato nyoto ba telema. Na basi na bana na mibali. To telema. Mungu azana. Obo bino bo yo sisa. Arrêtez avec vos envoûtements.
bandoki bato pe bokena kokota na ba direct na bango kuna boa bandoki bino nyonso tout ba légion des démons. La Bible dit les légions des démons. Prenez le temps quand même de vérifier la Bible. Les légions, tu vas bien à légion, bazara tout là où. Ou bien quand on a dictionnaire, bêta combat des légions laxini. Bande de légions, des démons, des envoûteurs, des sorciers et des sorcières. On n'est pas vos mouais, on n'est pas vos selles là qui vont aussi s'abattre. Et on n'a plus vos temps. C'est bon là. Bande de pétasses, de connasses. Qui n'oumbe simbi du sous-souté. Na ba quartier place pour fan naka. Bon, dit voyez la personne qui n'oumba sur les réseaux sociaux, internet. Au bonico. Bang abino. Ou bien batma lingi na bango kokota na kindo ki na bino ba mvutimate. Ce que on remarqué kaka mutu tout. Oya ba kotsa ke na rando. Tanaka vina we comme na baisse. Ce que za kata na moi 1 euro na ou bien 1 centime no bomba. Mama obando koko bomba ngoli souté. On dirait ba benda rabatu na ba mbongo na ba chance. Nyonso to bandi ko kende. Ozaka na musalo koma kaka jité ti musale yo ko kufa. Ozaka na libala ti ko swana ti libala ko kufa yo. Botala biso nyonso tout au traînant na kati internet. Nana za posé. Misu bazo ki ma internet lelo pour ba comprendre. Ba kuta nanango. Mais ba o bazo koka kobimate ya ba ngonde bandoki makasi. Bandoki o bazo kwa mvute biso. O ba linga ba sisa biso to zape mungu ate. Bible lobi créant l'homme à notre image. To zabi lilingi ya Yesu. Ba créer biso na image ya Nzambe. Yo ko sili sanga ka bakata nzoto na fandi oyo. Ou bien ko sili saka bakata tata neto tete la fandi wana azaka mungwa butu. Ou bien ya mo bandoki to timeli bino 2020 boko lekate boko kota ngona kokoso. Omande boko kota ngona kokoso boko kota kangona kokoso. Boko kota kangona kokoso. Ba fo konti kaka bino kofinga na kabino na bino kotonga na kabino na bino kubundisa na kabino na bino lelo boza la 5 bokome boma moko bokome boma yimi bale ya misato boyesanga ba groupe on bosala ya nini ba groupe ya nini yango na boya ba groupe parce que groupe ezana kintoki bo bomela batu misu ba mabana bo détruire ba vie ya batu et bozo continuer. Botala bango bien, balobi Bible lobi tokoye ba légion ya ba démon na misala na bango. Muto abengami mama, ou abengami femme, a okyo sala lelo erreur, même les mêmes erreurs a okyo continuer pendant 50 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans. Jamais Moutande wana zalakate so moni muto a continuer avec les mêmes erreurs azana mission ya na vie ya batu po babi na moment ya suka diable a okende ye moko na ténèbres te muta misala mabe olinga kende ye moko te il faut amemana batu na ye batu ba ya ba mission na ba vie ya batu ba juste na ba mission aya na mission moko boye il faut na suki saye soki libota na yote mutetinda kiyo libota ya famille ya tata na yote libota mama na yote lemsu libota mobali obala ou bien bota na yo ou bien yé moko kaka ndenge jalousie koma omona mutakanga yo so moni mutakanga yo nzoto yo joli mukuna yo omi mona kapo yo bala poza na mwasi te joli mutandengo na kotele mabondeli dénoncer misala ne mabe basali la Nzambe bazali balobi tokotika la ba aveugle tout le temps te ato yebi Nzambe te mais miso ya molimo ekofungwa mayo oko comprendre ndeni ni o akanga makaka joli mayala boy ndeni yakanga makaka Zosiane kashala boy ndeni yakanga makaka mode ndeni yakanga motetela ke mafumbe azana mission aya na vie na yo ezo simba te azoko échouer il faut enquiler yo il faut emmerder yo il faut continuer
continuer à envoûter. Il faut louka les gens, à louka de gauche à droite. Ce qu'on a vu côté au thé, ce qu'on a vu au tété la thé, ce qu'on a vu noko warate, ce qu'on a vu aller. Alain Songate, ce qu'on a vu que nani panda côté té, il faut y avoir loukate jeune inabiso. Ce qu'on a vu jeune té, il faut louka koto mususu, bazanaka bongo, muto, omonaka leader à moko, mais azo sangi sabato, ba comme belé, ba continuer ko combattre yo, les légions des démons, azo zo ba légion na ye, azo bakisa, ba comme fort, ba c'est l'équipe moko, ba c'est l'association, y a ba démon, y a ba sorcier, y a ba envoûteur, y a ba destructeur, bande de vipeurs. Et cette année, vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes anéantis. Dieu vous a mis à nu. Mutakala na bino nzambe abimisi na poisa. Nzambe abimisi ba identité na bino. Boya bo finga boko mona kabisote. Boko kuta kabisote babi baloba mabe pono ba kutote mais bazo kuta kabino nango. Ça fait plus d'une année mamia ya karandote. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oyoka lo sambo ya basali ya nzambe. Oyoka kolela nanga. Oyoka bayayo batuka nga neti bayasi ya Fifi Simons. Eza ya moko salanga passe aleli sanga. Mais c'était juste à luka bien nanga. Lélo, je parle avec ma soeur qui est en anglais, c'est Fifi Simons. Je dis un bonsoir, une bonne année. Nazala fière. Aujourd'hui, je viens de la parler. Elle m'a encore fortifié. Elle m'a encore encouragé. Abi Lélo, ozope sabiso posa yako telema ko bunda pour la fondation. Parce qu'on ne comprenait plus rien là. Depuis natika rando comme appelle moi Kokoso. Nazana posa na bolongo langa na kombo na bino minoko na bino na lina yo ka bino te na minoko na bino na kotse ki na rando mamingeni na kota ki rando mamingeni boka ta sonite boka so bino ba mama bimi mawo bo amikolo kutu yanga bo kosa na ba age na kotsa bino na rando na kanga bino na makazi bosala groupe mutu nyoso tuna na kotse ki na rando na kota na ki mamingeni. Après, on a reine, on a roi, on a princesse, on a mukonzi, on a eko souk sabino, on a eko si sabino. Maintenant, la côte qui on a rando, mamingeni. Bandoki. D'ailleurs, l'oba ma belle. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a parlé Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a parlé Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.